Ezui na molongo mobimba, merci encore une fois. Na bino batu boko benga, na bino batu toko solola. Pona Matali, République démocratique du Congo. Merci encore une fois. Na yon de Colombie, maman c'est un tomoni lokola, o komona to ndekola ngai problème mais ali pour la sensibilisation, problème mais pour la libération de kolanga. Il faut tous en akatu kubianza. Mais bato ba ko sunga ba muke. Bato ba kolo babali ebele, yango moni ke Congo e ko tambola lolengo etangami. Ezo tambola boy. Pamba te bande ko bele bani ko sunga te mais kolo bebele. Poto tambola ezo senga biso katuku bianza yangonde makambo. Merci encore une fois la bile batu bozuli bakuya kolanda biso na mokolo mwalelo na ezui zali bongo branche moko to chana océan du Congo bisika o to chaka litono na nzete po ete to benga yango malamu esiko to ali bongo ko sensibiliser ko mobiliser ko conscientiser konganga koloba ete peuple telema longwa bongo na bolema katatina likambola yo esiko to ali kosala mosala ya Jean-Baptiste esika oto ali bongo basinzili koloba no ete tango ezali mabe tika Congo tono telema po ete mboka na yo ezali bongo kokende ezui to telemi fidèle lokola bakuki la poste la biso to koningana te po to yebike lisekwa ya République démocratique du Congo ezali bongo na tango na yango bandi ko balanzi tozali bongo pe koyebisaka bino na tango nyoso makambo o nkoko la biso les laboureurs atike la biso lobi beche fouiller ne laisser ni place que la mer repasse ezui to koyebisa bino deuxième Satan na troisième Satan ezali bongo koya kalate bande kolanga boko mona be épisode o na yebisaki bino po biso to kendaka penza kozola bino makambo na source. Merci na ba fidèle abonné na biso bo continuer ko s'abonner massivement. Pela bino batu bozo kalibaku kolande émission de l'idée jusqu'à la fin ko like ko partager ko tshaba suggestion pe ba commentaire tika nzambe ya lola apambola bino bande ko likamba Congo etali yonanga Congo ezali suya yote toyoka mai maleka kibongo na parlement de kolanga sukola ba koto fungola miso. Ozo rêver pour l'année. Ozo lo babilobela pour l'année. Ozo fan pour l'année. Tolanda. Honorable Tingi Polo, bonjour. Bonjour. Vous allez député national élu à Funa, na Kinshasa. Lobby na plénière Sangonayo et Tamboli, balobi otomboki. Atwazo ko akutu ko maîtriser te batwa ko mona moko ko kana Simon Kimbangu. Donc batazo comprendre otomboki makasi. Yo tomboka mingi te babela ka o cerveau de toza mutakimia. Ne Congo nyoso za mutakimia. Yebisa biso tomboki lobi pona nini? Ah, ne komaka mozo tu na wana eza minene. Te lobela biso. Toi le 17 lo toyeba. Ah, mozo tu na wana ndeko eza minene. Ezalaki nini? Okola possible oyoki déjà likambo on a expliqué bino. Lobby tozalaki na plénière. Plénière to komi boye. Tosalaki loi mibale. Loi ya aménagement du territoire na loi sur l'aviation civile. Tango ba loi esili et comme na era ba motion d'information ningi zalaka na territoire boye likambo boye songolo pakala ezali. Ndeko likamba kokambwa likambo ya kokambwa na yebisa bino likambo kokambwa tala journaliste trésor oui honorable bito bozo yokela ngati bozo kula nga mutu mabe mais landa likambo na ngina expliquer eslimbola nan lobi to vandika na boye honorable ndaishimiye otozo koma makombo azali eli ya Masisi. OK Ndaishimiye asu parole abadi ko loba boye landanga bia lobi boye honorable président très chers collègues un touchi na kata Masisi a recruté ba milice touchi parce que pour nyoko la bande ko na biso ba utu o baza na kata Masisi wana. OK asili saki kutu ko loba te ngana leki ko so na bibandela mutango dana o mutango pa za député. Nazo ebisa yo ndeko. Donc un tous a recruté ba tous pour la refaire du mal à na ba utu. Akala ba ni mal na ba utu na kati ya territoire na Masisi. OK. Et tout yango ya lobi za député. Mais atanga ki kombote. La ndanga bien. Atanga ki kombote. Tango kana lobi bandela makambo lobi azali
Honorable nani? Mwanga Chocho. Mwanga Chocho. Ok. Honorable Mwanga Chocho a Télémi. Président, parole. Azui parole. Ozola nanga? Nazoyo kayo bien. Honorable Mwanga Chocho azui parole à l'obinine. Président, yé, aga Utu, a recruté ba Utu. Parce que soit minéré quoi nangai, c'est-à-dire bazan dengen. Masi tu wane zana ba minéré belé, bazwa mutu zana ba carré minier na ye. Chikolo bato ba chakuna ba banguna bangu ba créer ba milice. Oye kengela ka mutu zana ba milice, na kengela ka bilanga na ye, kengela ka diapor na isika na zila ka ba minéré. Chikolo ba milice ya muninga eke kwa atake, ba milice ya muninga kuna po, bapo la bangu kinda ma place. Nzambika ka kwa luzulu. Ndé chikolo presque no ya ko swani la wapi na parlement. Siko tango yo silika bongo bandeko no ba député ba osani. Les 497 ba osani. Faut juste que la bozaka 3 bozana en action. Yoka na ebisa yo. Yoka ndeko na ngai. Tango na yo ki mwana tutu honorable mwanga tutu a tomboki. Ngala le kili bozo na bi monsieur. Bili bozo ko sesa ba bantira. Donc makambo yo batundeko na ngaba zo kufa na est. Donc bili ndo ndo ba mili chwana. Ni ba tunabi président Mbosso na bi président. Kata ni masolo solo bakuna ni mtu abana kwa président li solo na bi kata na président. Hapa ndela kono ba makambo solo. Mais oui collègue reprenez. Tango bali bolo yende yes ko mwanga tutu alobike na isimia yenda na ba rebele azale na ba mieli baki kwa attaquer balinga ko de presse nationale azo ba minere na yi. Donc bazofundana na lingwala. Bazofundana. Bazofundana. Donc na misi ya peuple ba journaliste ba zaikona. Siko ngata muna tiliki na kego zwa kande salenga nzamba limbisa ngai boili bisanga bino ba journaliste kande salenga nazo atiki na bamba bao. Siko otomoka na tomoka wana Honorable Mindule, Bertin Mindule. Aye kozwa aye kokanga na zote pona baneko kenena bango bi balela kanga bango na kenga ta na police major wana aya kangela na bango pona tinda na bango bana moko na parquet na cour de cassation honorable Mindule aye kokanga ngai ne ba twaye belo na ba maîtriser nga bazum singa na tima président le singi zala calme to ko zila moso tuwa bi non ba député mususu ba vandi ba hotala yo tika makako na ba etsala kinga pasi ngeko. Siko conclusion finale eza nini? Bobosani to bosana to bokozongela ngo. Bolakisa biso bilongi na bango. Nero zolo ba autorité morale papi mandeka zolo ka bilongi na bango na Google to kolakisa bilongi na bango. Baza ba député to kolakisa bilongi na bango. Ozonyo ko bano pamba. Okende na RTN c'est pas pesa bino ba. Ba pesa ngo ba des intervenants ona na ba kamo ba lobaki. Ozo yango. Tala. Oui. Bozo tele melangani kama de père de mère. Mais lobby, même le président Bozo alobaki Oboni singa na rezo pour de père de mère. Lobby. Bango na biso zaka batoto zaka na bango. Oboni bango ba utaka wapi? Bango ba yaka na ba 1936. Oboni vague ba réfugiés ba yaka na 1936 na 1954. Oui. Bango nde. Yango mona kitango nani akomi directeur de cabinet. Ya Mobutu, Nani Bisengman. Ok. Nous a changé la constitution à cause de que non, les Congolais d'origine Moutouniou soient avant l'indépendance. Ils ont dit pour récupérer les Congolais. Ok. Parce que si on a un polo dans le territoire, il y a Bachar. On va pas miner les ballons là. Bakolo Massi, si on a sur la ligne, c'est histoire. Pour qu'on les a les Baoundé. Ok. Na Batembo. Bangonde bakolo ba propriétaire masisi wana ba peuple liboso bakolo na ngonde bango siko bato wana ba uta Rwanda abengana bango abengana ba unde na batembo bango ba récupérer masisi ba so ba minerer place wana ne ba créer siko ba rébellion place wana. Merci honorable. Elle dit na parler du peuple na misa mutunyoso bon yo ko lo ba lisusu boko senga lisusu enquête parlementaire yani. Vraiment. Enquête ministre de la Défense, procureur général après la Cour de cassation. À cause de ça, enquête, il y a un problème. Merci honorable. Merci Nzambe. Nzambe après ça ma casse. Mais tala makambo zo sama na mboko. Mboko etikala so ya biso te.
Merci honorable. Merci honorable Ntingi Pululu Tokangi. Honorable Ndaishimie. Na honorable Mwanga Chocho. Bangonde Baswani Lobby. Honorable Ntingi Pululu. Merci na yo, merci pour l'intervention. Likambo Tokoti Kangote. Topesio Makati Ndengo Otiko Sauveur, c'est la République démocratique du Congo. Tokomi Robenga Ntingi Pululu. Les sauveurs de l'Est. Besoin combo à Napesio. Merci beaucoup. Merci honorable. Avant de régie. Bande kolanga na bancho na bilomoko boyoki. Tango biso tolobaki boboyaki. Ba député, ba loki. Ba député, ba koboma bato na Est. Bino moko bolandi wana na zu yango epa ya ndeko na ngai po ali moko bopanzi sango yango nanga pe la tindeli bino nalobi bomoni bandeko na ngai boni intervention ya Ntingi Pululu bandeko na nga pona nini Congolais lingi bosolo te na kacha parlement bandeko na nga ba Rwandais bango wana oyo ba koboma biso na Est. Oh Dieu est juste, la sentence ça y est. Nyonso akolakisa na bino ba kolabo oyo bozomona likamba Congo ezali élection oyo bozomona likamba Congo ezali négociation oyo bozomona likamba Congo ezali bongo koliaka tukubianza to bloc patriotique ndeko langa makambo ya boyebimi na parlement makambo ya boyebima ki na parlement ndeko langa etoki bato babale ba député ba Rwandais bolobaki basakate la mboka kasi bango na ba député na carrière minière na bango bolandi bino moko la bokebi. Si comme on a bien mené enquête à nini bango moko balobi enquête eza nini peuple congolais Félix oko sala biso boye pour la nini na batunayo et bongo bino pe bato tozana bino ensemble et loko nini ko sepelisa bino bokende na ngambo oyo ya baloki bande kolangai ba peuple congolais bolongo la bolema botika ko sala ba fan bozo sala likambo boyebi te bokoti bakobi bino ndeko bofungola miso chaîne ya libération yango oyo ezoloba bino vérité branche en océan du Congo eyakaka komartele ba vérité koloba na bino kosele kende kolangai tambola na mokili na malamu soko tambola mabe okobika te ba peuple congolais boni bokobi pe ba nyama likolo ba $50 ya ba loki na diaspora bazotindela balobi kata drapeau ya nouvel élan kata drapeau ya SID ba parlementaire debout ezalaki ya lamuka bino bolobi eza ya SID te ezalaki ya SID te ndeko nanga là où il y a le mal les photos la kisake mabezali ba parlement ezalaki ya lamuka ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi na Fumuzitu bango mibale nde toyebaki batikali ezalaki ya bino ya bango nyonso oyo bazalaki ba drapeau ezalaki bisika nyonso oya longo tolongoli drapeau sikoyo bokoye koyebisa biso bokati ba drapeau ya nouvel élan par quelle magie aussi longtemps nouvel élan basimbi bongo bato ya commandement bolandi maloba ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi alobi ngana ndeko langa toza malamu bolandi baloba ya Muzitu premier honoraire alobi ngana ndeko langa toza malamu il y a un peu de conflit oyo esengeli ka bango mibale bayokana parce que soki bayokani te ekotambola malamu te conflit yango ezali nini ezali koboya biloko oyo ezoleka na parlement ndeko langa peuple congolais tolongola boleme émission na oyo yango oyo ezomemela rien que bosolo baza na mo nyungu na kati me nyungu yango biso tolinga babongisa ezali nango kaka tozonga lamuka na biso ndenge tozalaki ndeko nanga il y a des députés rwandais oyo bazoboma bato na Est bango wana bapesi bamotion na bango wana balobi boyoki pe bino moko mais sikoyo bino bozosepela bapeuple congolais bokomi kodéfendre Kabila. Moi je regrette la langage na bino bandeko langa vous êtes les insensés bolimbisanga na yebisa bino comment olie biso na bino tosangana tokende po bakambi na biso les deux leaders na biso tosola na bango bino bokomi augmenter conflit. Je vous présente mes excuses. Bokomi augmenter conflit pona nini batindeli yo $100 e katana na moi X on paye azo souffrir na ye kuna na poto na ye masali mo konzola ye abengi yo akabeli bino $100 boza 10 personnes et après bokomi ko benga maman c'est Alex Sabino la chaîne na Alex Sabino te mes frères et sœurs na pesa na bibo ko leka la chaîne nga te bon créer ma chaîne ndenge bo créer mais dia ko confondre bino pourquoi besoin défendre Kabila boyebi que la haute ko sala émission boko malgré quand il a retard
Kabila a imposé na batunaye parce que bango baloba qu'il fallait que l'aéroport Anjil. Kabila lobi ngai Kabila na koleka l'aéroport Anjilité. Ngai Kabila na komataka l'aéroport Anjili wana jour ezali. Comme vous êtes devenus les traîtres. Besoin ngala matananjili pour sabotenga. Moi je ne suis pas Zoé. Natika ki Zoé pour lobby Zoé à côté ya bino. Mais pour moi Kabila, boko sakanangate parce que c'est moi qui dirige la République démocratique du Congo. Kabila lobby, je ne peux pas aller avec des traîtres. Bazela qui est 23 et Kabila kenda kiti. Parce que piège ezala ki babaki bako saboter un aéroport. Kabila lenga za sage kenda kiti. Kabila bengi bato bisika futaka ba taxi na kingakati bato bakosa Kabila go kingakati. Kabila sala Kabila ko la fraude lokuta. Cet homme il est intelligent koleka ba congolais. Afutaka ba taxi na ye. Biloko ne nyoso na sombi yango na voix normale malgré ta zimbongo na ye na moyibi akotaki na moyibi asali makambo ya moyibi mais a blanchir yango par les documents ya l'état congolais bako kanga Kabila te pe bako botole biloko neti bon sonjara te ke bako botole Kabila biloko soki yo peuple congolais olobi obunda te Kabila vandi ayebisi bango naza na ba avion naza na aérodrome nanga awa naza na bisika nzela mai nanga oyo komemanga bisika loso oyo l'état congolais ayebi na mikanda mwa mobala bimisi mikanda na bina ko voyager à partir ya awa bandeko nanga l'état nini okokanga Kabila ko bilo bozo kosa liboma Kabila matina 12h ya lobi na ndaku na ye na kingakati avion joué na délégation na ye bangola bakomi tabu ya cha akoma kite cha toke Kabila ye wana bomoni maboko Kabila komi bomoni plein Kabila komi bomoni plein Kabila komi bomoni ndeli bapeseli maboko pena simanya yango nteke ya kosakala te nteko emelami ka champagne nteko emelami ka makambo ya kitoko basepeli balobi enfin Raïssa kitisi mutema akomi bandeko nanga et les Congolais inconscients balobi que vive Raïs que vive sécession de Katanga que vive Katanga comme un pays oh les Congolais tokomi wapi tango makambo nyonso ezomona na poasa yo ozomona nzambe te yo ozomona babese mpo bazotinda yo Congolais komo koza na mutuna yo nyei na nyei boye comment Congolais kozwa conscience tête na 21e siècle yo il faut ba mandater yo likolo mutakabelo $100 ayebiso sale loko ngala kokumisa yo osale o filmer abetele maboko bongo lobi ndeko nanga yazolia malamu lobo okangelo téléphone lobo benga digili gadi akoyamba otende ko nanga parce que mission bozobo atindaki yo président Eli Martin Fayulu m'a dit des un problème tel ndeko na ye Fumuzi dans un problème tel ndeko na ye mais le kozali kaka alobi to kota na tricherie oyo tende kolanga où est le mal ndenge na zakana kingi bukele mukolo Congo to sola galande kolanga soka monyele o mama bela bilanga océan nga grande sœur à moto mère kunate soki na moto mangongi kinga lobelo ko moto mangongi yo ke kunanga mtu la monyango yo boy kendo tutala mengana ko yate boko yebisanga te ke tozong sabatu basonga malamu pardon pour les Congolais, salamate. Et le kokombo pardon. Et le kokombo soki na sali mabe. Est-ce que koye ko zongate? O yo kele pe muningo lobi oui, Nathalie na sali mabe. Lobi lelo Kabila yewana. Bazali kokende. Ko sala makambo ba osala. Na utaye ko yebisa bino po ba boma Jésus. Il fallait ba binemi ya kala ba yokana. Mais quand même kaka l'océan du Congo na yebisa ki bino binemi ya Kabila na Moïse utaki wapi? Et où est-ce qu'elle a côté minéré?
Et qu'il y a le mbongo, parce qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est qu'on a tout bien compris que Pona est vraiment là, son père spirituel, Nangazala. Père spirituel, pas comprendre. Pona salama comme Nangon, salama lamu, il faut mon petit Nanga mou confiance là. Bon, mon bango bayoka, mais c'est quoi la mouka? Attaque Kabila na Moïse, Katumbi, bakote ya bilote, bon revenir na raison. Fou Mouzito, Fayoulou, président Eli, Mwana Mboka, Makamboyo, Moïse Katumbi, Basana Kabila na Est. Est-ce que peut si bien conseil était? Que Ozonga na Osima, il y a bloc patriotique. Parce qu'il y a un boy bloqué. Mais à l'ingénieur, il y a un Kabili. Pour la bisika Kabila, qui est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, oh, l'homme bina botele maki bofingaki. Moïse Katumbi, oh, l'homme boloba qui basa ba traître. Oh, biso soto mona qui ba vautour. Oh, to pasola qui ba ficher la bango, to pasola qui ba drapeler la bango, to pasola qui ba sinda bango na kata la muka. Ndenge le lobo so pasola ya nouvelle élan. Mais c'est quoi, si est arrivé, tu pèses la bapoua na biso, nanzambe tata to bondelier, et que ba kambiba balé ba zongani. Bino quartier D. Bon, comme pas mouzito. Na acte opposé. Bon, comme pas mouzito. Nanya tinda ki bino. Bon, le batana maloba. Parce que ma vidéo la bino tikali. Bon, tiens, la YouTube. Est-ce que vous comprenez que nous sommes dans conflit de génération en génération? Natango Congo et Kei. Bon, on dit bien que les députés rwandais, bango wana va se présenter, tali bitumba la bango peut va défier bino, mais Congolais le bito mena enquête. Moutaya le binga moyi binaza assassin za koboma. Yo le bom le bio mena enquête, c'est ça Congolais. Congolais collabore, les pays partis. Mboke ça biso te tant to la bobozo boya biso. Non. Bande kolanga ba Congolais. Tant où est la vérité. Nzambe a triomphé, likambo a Congo ezana nzambe pe bosolo. Bozobe la mvuluzi na lokuta. Muta mvuluzi bako commandé était Moïse Katumbi. Unité, union fait la force, va comprendre. Nous les Katangais, tous en a force moko. Oh, Seigneur qui tous en a besoin Kabila. Est-ce que Kabila est Katangais? Est-ce que Moïse Katumbi est Katangais? Nandenge bino bolobaka entre guillemets. Ceux qui basa ba Katangais te. Comment bo pesi bango Katanga? Ça veut dire les Katanga aussi sont des lâches. Comment on peut si les deux personnes dans la base sont Katanga? Ndekolanga. Et l'autre, ils ont bon mabiso le kamba leadership. Et l'autre, ils ont bon mabiso tozo boya kotala en face vrai problème ya Congo. Vrai problème ya Congo c'est sa occupation. Congo est parti. Notre pays toza na possession en côté. Alors toza Congo ya ndeto bunda, yango likolo ya banzala, lokolo bataye biso sur mesure, tozo linga soko to le colécher la sana Kabila. Kabila n'est pas un roi du Congo. Et pourquoi vous avez un roi à Congo? Non plus les Katanga, ce n'est pas le Congo. Et puis Katanga, on est côté de Katanga parce que le Congo, c'est le Katanga, ce sont les Louba. On va bien le Louba Kat. Katanga, Batongi Mboka Anate. Ce sont les Louba, Mobuta Tene, qui vont le Rosala Kuna. Mais comment bien vous avez une histoire à Mboka Labino, Boza Kolinga, tout le Malikola épisode. Bon, aujourd'hui, Bino Baton a besoin de défendre Kabila. Si Kabila a Longoli Félix, vous croyez que Kabila est président et il attaque le président? Vous croyez que c'est le bloc patriotique? Tout seul à l'occasion là-bas. Bon, fingate. Tout ça, la examen à conscience. Éveil patriotique. Lélo. Tolobi Iyo. Président Eli. Fungola G. Qui n'est pas Kabila. Beaucoup de Talandais, beaucoup de Moïse Katumbi, beaucoup de la Babou, toute la CCT. Biso peuple to Tindio. Qui n'est pas de la Kabila. Bon, serré ma bonne débat serré na Moïse Katumbi. To bêti tout ça la paix fête na Kinshasa. To mela. To blanchi Kabila. Beaucoup dit que le président Eli. À cause de qu'il soit ta chance. Il y a beaucoup de gens qui grâce à la présidente de la République, Kabila Pesaï. Ah, Ndekolanga. Bozo conseil dans ma casse au Kabila Zalango. Bozo conseil dans tous les plans techniques au Kabila étudié peuple congolais. Peuple politicien congolais. Comment Kabila impose? Ngai na komata na avion na ndaku na ngape na midi. Abengi bato l'état bimisi ba taxe. Abina futa raté boyebi makambo te. L'état congolais a respect la Kabila. Pour ezale loko moko te Kabila zui ya fraude na Congo. Bandaku na zo tonga, asomba. Mikande ezali. Biloko nyoso akingakati de boko sala biso ba kanga kinga te. Ezali na mikanda. Yango ba autoriser ki a koleka l'aéroport en Njilité a matin ndaku na kingakati. Nani arrêté? Histoire ya lokuta. Nani arrêté? C'est lui qui a négligé ki bango. Alors bibi nga na ko ke l'aéroport en Njilité, nga na sala yanga awa. Kabila matia komi katanga. C'est quoi bino batu boko saki? Bozwini.
Il y a une information, il y a bien. Dans l'océan de la presse congolaise. Chaîne de la libération. Totika kolala. Totika kolala. To serrer ma boko ba leader na biso baza na problème té. Eza moi malentendu boko kaka ya mukie. Baza na problème té bande kolanga. Souci eza kaka ke ba s'attacher na peuple. Ba détacher na peuple té parce que la muka c'est le peuple. Ba o ba kei ba kei. Ba o ba tikali ba tikali. Mais non biso oyo to zanzinga nzinga na bango to pelisa moto. Ba parti à résistance eza ba parti à SDT. Ce qui va commissaire va partir à SDT, cela veut dire bon violer. Bon sali mabe, ce qui prouve que binonde bolingi bo kabwana peuple. Donc on dénonce yango. Ce sont les partis de la Mouka, il y a SID na Nouvel Élan. Donc beaucoup ko humilier mutumo côté. Mutumo côté ya SID a le pouvoir kolongola mutu à Nouvel Élan, mutumo côté ya Nouvel Élan a le pouvoir kolongola mutu à SID parce que la Mouka appartient à Fumumuzitu, appartient à président Eli Martin Fayulu Madidi. C'est ce peuple besoin souffrir. Bon quand on a carré on a té bokenda kapoto té, besoin kolia té, bango baza kolia na bana bango baza na ba fia ba bien, vous souffrez. Biso de to bunda. Bon longo ba utiliser kabino té. Et tout mes peuple soit conscience. Président Eli bane baza wapi? Fumuzitu banye bazawapi tala ba vina bango lelo bango bino ba oyo bosa ba inchwa ntomo ba vina bino eza ndenge nini namoni bandeko mosusu oti lelo basala l'hôpital lobi bakomi ba inapte ba oyo basala ba prison lelo ekobima na bango ekomi problème bakozalaka mpe sacrifié alors bosepelaka te na ntango biso tokoyebisa bino ke makambo eza mabe tokima mbango te na lokuta bosala nde effort Yako sola la Fumuzitu, yako sola la président Eli, le kolande kolanga, ale bolodjoa, président Eli batalinga kasala, oyo kaka ba communicateur à la muka mususu, ba moni yango mabe, mais bango ba keneke pa Muzitu. Merci na Fumuzitu de bengala ba. C'est comme ça faut bosala ba. Quand toi tu fais pas la paix, ko le peut pas moninga musutu, tu vas aller faire quoi? Donc bozo kamuté ma beta nzamba pesi mutu moko bateau de commandement le ko les ala ki ale bolodjoa akende kotoyo botika ye nanu peut-être oyo nzamba tche na kati na ye akosunga Congo lobi akowela la bino leadership te malingi kaka yebisa président Eli papa na ngai yoka makambo ata océan bandai ko yebisa yo que tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné ezaki message fondé en Nzambe zonga na makola Nzambe olobaki le biso za montagne ko chanceler te papa batali saye maloba na ye ngisa ye tala peuple za na posa na yo tala ndeko no botambola ki bosimbola ki baboko esika oyo bongite papa bosukola yango bopesa makasi te na baloki wana bazo monopole aujourd'hui Kabila kozonga la pouvoir attendez bozo boya na bino bozo blanchir Kabila te Kabila na Moïse Katumbi basali plein ya kosakala te plein yesu bokolukela biso na feti na bango plein bandeko basangi bakiti bakoma kololuka bakiti ya koluka pona nini ka bato bapesa rais mbote yaya rais akoma boye batu bazoya koluka kopesa mbote mozo pesa mbote abude mongo liboko na yaya to komisi Kabila na niveau oyo Kabila comme le roi ba congolais conscience na biso esala et puis nazo senga na bande kolanga to mekano ko za bato mayelo on suppose que bino bosala likolo biso bato a 7 euros en Congoli bino kuna bolia ka be mampa bolia ka mengoya. Ça veut dire que vous avez vitesse à raisonnement. Tant que vous avez le peuple abima pas que ça la soulèvement populaire. Peuple a bima lolengeni. On se soulève comment? Botanga no Jeanne d'Arc qui t'a baba bundaka. Mais ça doit se soulever ndeni. Quand les Rwandais touchent, bazala kata parlement. Ba mi se prononcer bango moko. Po ba kanga bango balobi ba sela bango enquête. Pour payer ça la COP. Quand Félix lui-même azana kata COP wala. Kabila za la kata COP wana. Les politiciens baza la kata COP wana, c'est quoi peuple? Ba ko se soulever ndeni. Peuple o mukata 200 fois za la montée. Ba o bazoki na l'hôpital ba o luka soin. Ba o baza na prison makala ba o luka ba visite. C'est quoi boye bisanga bato ba ko se soulever ndeni. Ba o ba kufa bibemela bango zo luka bato ba kunda bango. C'est quoi batana ba ko se soulever ndeni ndengolanga. Ata tango zo lo bango zo critiquer biso lelo. Et ça lango bien. Mais kanisa nanu. Peuple wa ko se soulever o wapi? Peuple o azolanda $1000 et pas bachi. Peuple o azolo bebele pour ba benga et ba pese $1000 et pas bachi. Peuple alanda ko mema bato la soulèvement. Bataille congolais sur mesure. Bino ba diaspora bolingo aider bisote. Vous qui avez des moyens, vous avez mis mabe.
bolingi botindika biso to kiloko kufa botonga bilo bokoya na bana bilo bapesi bilo so bambongo na Félix boye ko konza biso ndenge bo uti ko sala bosombi ba jet biso na bitumbo to so bunda na capitale bakanga biso to kufaka ndeko langa soutenons-nous ole ayo olinga kufinga biso to solo ba vérité bo sali biso combien de chaînes pour ba combattre biso pas bolingi bo sala ba chaîne bino solo ba mensonge mais vérité triomphe Dieu c'est la lumière lumière splendide nzambe yango ezo éclairer Moïse Katumbi la Kabila avait refusé à jouer jet nanda kuni akeya akozonga pas zo kinga kate personne va l'arrêter parce qu'on sabe loko la yena droit mais l'été est bien boko samba la Kabila ko gagner bino c'est quoi lobby to so loko batula maye na bloc patriotique ba bénéficiaire bazabana bon répondre nga comme na souka bloc patriotique si c'est vrai ton dimi ton négocier avec Kabila ndenge peuple o baza ignorant ba lobby a ba sali a toke ko négocier na Kabila to accepter Kabila le quoi frère na biso élection zo sala malobi na oza président peuple to Kabila biso to luka raison tende golanga to zo luka ne to se soulever to ana besoin te Kabila zonga la pouvoir pour lobby ngana le kala sabino na lobaki nini non on les a lâché mais to luka raison na temps biso to lobby il faut opération Jeanne d'Arc les Congolais conscients de l'Europe pour ça sans ça qu'on biso peut qu'est-ce que c'est soulever to za na ba plan tout ya soulèvement to boya likambo lobby to lobo kuna bo rendre biso faible ya ko attaquer roi parce que déjà ba otonga signe ya kotonga ne laxini bana lumumba bila pe bolo bate bolela bilo mbongo déjà parce que tambo banda ko boya likambo to banda ko soma ba peine pesi bilo de mbongo parce que ndenge ba otonga na zaki en échanger balongo déjà lumumba place ba tchake bazoya ko tchai place ba osala mausolée na ye. Vous voyez comment ba osaka na République démocratique du Congo. Vous voyez comment un étranger n'y a sur le côté du Congo a vu 2 ou 3 Congolais après si bango va s'enrichir bango va sombi batuna bango. Comment les Congolais sont trahis par eux-mêmes. Tous aussi porter nzalate bandeko. Danger à Congo yango. Lobby élection ko salama. Ndeko langa boko zoba AVC aux parti à Kabila. Na Didier Moudine. Parti à Félix plutôt na Didier Moudine. Mais Bemba so préparé milulu à makasi. Mpaka lobi na ofungola mnoko na ngana loba. Bino ba oyo bosekaki. Bino ba obo yebaki calcul na ngati na zoloba. To c'est la peine mpaka to kanina koloba. Mengala zo senga kaka. Na entourage à président Eli. Na peuple obo sana ba fan aveugle. Boluka moyen. Ya ko solo la président Eli na malamu. Botali saye Moïse Katumbi ndenge bayoka ina Kabila, ça veut dire qu'on va préparer et qu'on est favorable pour la pauvreté. Bino batamayele boloba il n'y a jamais trop tard dans la vie. Vaut mieux reculer pour mieux sauter. Tobo ma bloc patriotique et sa profitabilité. Ma tête en pogno, à sa cerveau et à mon terre, il y a vidéo où il y a souka la zone c'est le président Eli. Et mekata kotalisa ye nini akoyo kozwa mayele pona bokutani ya Kabila na Moïse Katumbi chelanga vidéo. On ne devait pas se poser. Je ne comprends pas nos frères et sœurs qui viennent ici nous balancer des trucs et vous voyez M. Kabila se pavaner et puis avec des gens, des Congolais sourient et puis les Congolais sont là à ses côtés. Mais quelle méchanceté! Ces gens-là sont des sorciers. Non, je pèse mes mots. Ils n'aiment pas les Congolais. Comment des messieurs qui ont étudié, comment des messieurs qui ont un parcours, des dames qui viennent comme ça derrière monsieur Kabila pour saboter les Congos. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moto ali koyo kanate. Moto yo ali koyo kanate est allié na bololé na yé. Na awande na sukisi na ngai. Je dis que la vérité, la ligne président Eli, atika la président Eli, jusqu'à Tamukolo, Oyo Nzamba ko bengaye, na trône ke na nkembo. Na ligne te président Eli, lobby, bato mosusu ba bayende ba baya feti seke de Mulumba.
e nalingi te sima na ye ba mabe na ye e banda ko bima nalingi te sima na ye basala makambo basala ki mususu nga na yebi ke président Eli aza montagne o chancelaka te na yebi ke président Eli ako benga na ebele sima na ye po ba osunga ete et puis ako pesa lito ine na koyoka ka mutu nyonso te parce que za likambo ya memi mokumba ya nation yenda za na fungola ya peuple congolais yenda za na makoki ya komema peuple po yenda za la 2018 lokola élu ya peuple yende abunde tumba na peuple wana rien ne perdu toza na confiance na ye toza na posa na ye toza na souci na ye yango na tie vidéo oyo atala maloba na ye o autai koloba na mikolo eleki atala o alobi lelo est-ce que ezokende lolenge moko soki kotekutala monoko eza azonga na droit chemin fumuzitu boza censé ya kozala un indivisible pona kotala makambo Moïse basali botala course baati ya kosala baati na côté na ye azo déstabiliser peuple azo de ba mouvement citoyen bakei 1000 balles azo kota na penché na ba parti politique ya obendaka bosala pe effort bino ba président ya ba parti politique bosungaka batu o bozala bango po bakende te parce que loko monsieur ezoboma biso eza misiko na un de la sukisi. Merci na Kabuya l'homme puissant, ne change pas l'équipe qui gagne. Merci na Moïse Ngombi na Kwaku na montage, que Dieu vous bénisse. Prompt rétablissement la Pape Dieu, directeur recherche stratégique. Merci encore une fois vraiment na sango mokonzi parabe monsieur Babiso Zomwa Kimia poete parce que zalaki obisoko zalaki na boloko nzambe alola apambola yo ingeta na bana mvuluzi. Merci encore une fois na baporamento angolano bondi ya botard de bono ita remission ko la bino. Merci na mamour d'Angola na mokitene Florence ya Matondo Mido. Merci na équipe à soutien Océan du Congo bino nyonso bisika bozaki nzamba pambola bino na lombango bomiyebi ndenge tozakala bino nzambe pe abatela bino biso pe tokeli musala kolukaka lolenge kalito libérer Congo ingeta na bana mvuluzi bino nyonso tobengana pona kosunga Congo. Que Dieu nous bénisse. Bye.